bandeko na biso ya IDPS nalingi nayebisa bango boye ezala mbala na bango ya suka bameka kosala buzoba na PPRD soki bameki lisusu lokola pere ya demokrasi Joseph Kabila Kabange aza nanu tokokende zwa na kingakati tomeni na palais de la nation Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible.